Betapen Dembo, Nexaka, 16h, 17h, mais à Bozar, Batera, Minen, Bekoto. Dans la terre Minen, les terrains Saint-Paul. Après, par là, Batera, Moussa Bangamba, Moukali. Batera, Sombanza, mais on a pénal à Ebikoto, terrain, il y a Saint-Paul dans le terrain malade. Saint-Paul, papa Nabiso, père son âme, l'artiste musicien Pépé Calais. Oui, il y a moi, Saint-Paul. Tu vas y passer à mon photo. Là, c'est mon photo. Moi, non, mon venir à des fins Pépé Calais, Bobo. Par la balle, on dit beaucoup et pour bon week-end. Parce que la balle, pour la matage. Non. Bonjour, bonsoir, très cher internet, chaîne YouTube, Yabisu podcast. En tout cas, un grand merci à vous et abonnez Yabisu et puis bateau vraiment nabino car bateau batala rappeler émission et bandeliti na suka. En tout cas, vous continuez toujours à liker, à partager et puis à s'abonner. En tout cas, vous appelez qui toko makasi car nengena banabino toujours et donc chaîne Zayanga yayo et puis bisonyo so donc banamboka surtout meming ba congolais car nengala quand moi votre âme la serviteur et watakin fait 4 lions de la presse congolaise et Baxali sous Exode 14. Je remercie mon équipe technique, ma caméra, j'étais toujours avec mon caméraman, donc je suis Mbungu, toujours moi ainsi que naba confrère nanga concert nanga tout je vous salue de loin les lots na kiti vraiment awa na commune à Kimbanteke donc tobenga bongo Kimbanteke D parce que Kimbanteke est tellement vaste et Kimbanteke est munene et Kimbanteke tout ça na entré dans ya liboso vers route Sainte-Thérèse et puis Yami Balé et ça bon tobenga Kingasana côté Kingasana Suka le Kingasana est quartier donc tout ça na Kingasana 1 et puis Kingasana 2 et tout ça puis na Kimbanteke 1 na Kimbanteke 2 alors na Kimbanteke 1 bah ça bon on a 45 quartiers et awada ba Kimbanteke 2 boye là je sais pas sur bazar combien de quartiers on va parler ça na ba habitant bazala awa kanengezala précisément je suis sur direction Mobutu donc Mobutu direction est commis vraiment déplorable et donc bino bozomona en tout cas salita ko sakanate mvula soke beti en tout cas za rapena ya ko beba net na film je sais pas to ebite soki tozo kende wapi et puis na direction ngo pekaka batu bazo teka biloko kolia et na direction ngo pekaka batu pe bazo tambola bazo leke puis ba mituka kutu mo leka kutu eza tende nazo mona parce que za la ka ba moto eza la ka parce que ba moto na mona ndenge ne tozo mona bongo ezo tambola vraiment alors yango na kiti to sola to koma pe na vini ngapama et siko wapi et bango bazomona pe pasi bongo esika ya ba mai en vula soke beti toujours ezo côté la bango et zo sala pena bien te donc ba beti mbela et ba beleli pena en tout cas ba kompe na suka alors yango bomona ki bongo magazine no bolinga mingi vraiment donc to kiti sola na moni ba jeunes ils sont en train de travailler na alors je parlais avec eux to habiter so bossa nini frère poussana to sola na biso za bena malo mingi na moni ba pau ça n'a tout sur là et cause la bien bon tous on y attaquera pour ils en ont tombé ça déjà bonjour frère bonjour comment on a comme Geneviève au vandi koto na fandi ka koto voilà mais capé ko expliquer na bateau place au tozali nabi qui direction Mobutu mais yo le cause moi na ya koto ça pena mieux place ko expliquer biso pena ba venir ko ça pena bien makasi théâtre na Mobutu na donc direction Mobutu avena munene aba imbali ba misusu wana ba mukoko donc nyo sera bu. Voilà, merci bien. À direction oyo et komi boye ndenge nini? Bon direction okutu kala série to aka mikie ya ka pour donc zelu moyen kutu ezalaka te. Mais bitimaka boye kuma ba poto ba moto ba boye mi direction na ndenga mabe. Ba mbula ba poto mutu pa landela zate yango na bisomo. To lukaka to zama mabele to bongisa sika on va. Mais tout monde ça qui moko pas moko en plus ça peka yo moko balobali non fait la force so boza ebele mo teke boza malamu et yo moko boye mo bo sangande ba jeune ebele po bo landela ngo oh to lembi bo bongisa ba misusu ya ba lembi na bango to bongisa ebe bara donc to bongisa ebe bara ya ba misusu ba lembi na bango yango nga pe na chaka propriété na ndenge nga senye po ozo bongisa obina na yate l'État a rien à été. Mais avant que l'État peut akita topé ba autorité ba ko sa bomisa d'abord bino mona nuko bongisa na nous liboso za ko ngana na ndako na yo et so na moni bosoto na komela mai te maintenant na moni d'abord yo moko bongo singo propriété zali là na ozana courage ya komela mai et puis bino mo bongo nozo ozo sama belé na saki bozo bongisa ka liboso ya ndako ya lopango na bino comment te ay comment la bongo place na o so baby ozu pas o bongisi place na o comment la bongo. OK.
Maintenant ba transport ndeni kolonga makadam kuna boulevard eti okota na kati beboleka. Mbule beti boye transport ezana prince ezana ora art pokota na ba kati kuna ekuma ba 3000 ba bilo mo ya bongo ba 3000 ba 4000 pe surtout ndembule beti boye bata moto ba komi cher ka bango batu ba boma nzela ngo peka. Donc bana moto ba mataka transport vu que ceux qui ba moni mvule beti nzela e baby transport za 1000 francs et komi 2000 3000 et komi bongo ra bon. Maintenant pour la sécurité côté bozara ndeni. Côté vraiment sécurité vraiment ezama passe insécurité donc ba kuluna pe moyenté. Ba kuluna moyenté ba police pe ba komo kanga bikanga kanga. Omba monora jeune otambola no boye ni eloko dans innocent bakangi. Mais ba kuluna bango mo ba kokanga bango pe suite. Ok, merci bien. Donc, vous qui êtes jeune frère, vous avez expliqué. En tout cas, vous allez vraiment bien de sensibiliser les jeunes. Beaucoup ça peut boy. Beaucoup pas chef du quartier. Et beaucoup de sengi bilo mo bo ça. Mais ce terme souci pas où to petengo sensibiliser pe ba jeunes ba venir pour sangane bo sombi ba saki pour que bo tete na ba venir pour ba venir na ko taramaite. Bon, eloko wana pe to sala na bisango mais solution vraiment malonga ezaka te mobutu ya kufa makasi. Avenir abeba mabe. D'accord, merci bien. Maintenant, et toi qui es tout tapé, est-ce que Bama peut côté na balabala tout est à la direction? Té, na ba veni pe kota, kana direction té. Ça veni pe côté Rama makasi. Desi mukoko o so boko tsango dans moyen té fleuve. Au quatre so mona pe ba me pe na mukongo futi pe moi 500. Donc pour ce que nous Congo ba me monde ni donc to ba ke tonda ka veni mo bima vraiment. Donc poko matati na direction la musu se tonda mabe. Direction na comme on ya wenzambila. Poko ma wana veni na tonda mabe makasi. D'accord, merci bien. Toko ma bien venu ni Mukoko. Toko ma venu mukoko tout à la paix babi ceux qui na obenga ngo ceux qui lac Tanganyika to fleuve Congo na habité toko ma to mona. D'ailleurs ba toujours TVZ Radio T. Donc liste le cola liste. Merci, on se touche juste après. Merci. Donc voilà, nous sommes sur avenue Mukoko, donc Mukoko, toujours kakana qui monte que mais tout bien encore ming to mesana kingasani car nangezalaka. Avenue oyo bon habité mutobe tepsoni solo na mingi mwana oya ya kotoyo itope mwana avenue oyo kozapena mala mingi tala avenue ndenge ezali tala degré bo soto na habité soki mboka soto soki no wapi soki bolingi botia peuple congolais wapi na ba niveau nini bakoki ko vivre na habité parce que stalité oyo yango zo mabongo bokono otomuna bongo ba bokono ya tellement ebelé kutu ngungi kutu donc ndé na temi déjà boy nazo mona ngo baza déjà ba ngungi déjà moko donc soto komi skopo quoi en tout cas ils apena passe makasi puis ba salté oh yango zo benda pe ba malaria et ba de belé car ndenge za la sur la pena frère nga ndenge kaka na lo bala toujours TVZ Radio T li sur likola li suka. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment est papa? Comment on frère les petits? Frère les petits, ça m'a besoin pour na quartier baby tonen. Ça m'a quartier baby makas to mo soto le roi batashi. Salité za makas tane ça vient na biso. Zara boité, veni comme détruit salité makas ngungi. Mai donc kubana na direction tina veni salité za makas. Donc to koma ko ko bongsa mais esimba rate po bat barocha biso mabo pona bongsa nde barate. Yimo moni nde masananga na no bongisa. Donc tonyoka mafa so mai mbule beti mai tina kata mapangu. Donc salité bat muso mo boka pe ba salité na veni donc babilo mo ya bongo. Donc to ban mai o sikoyo po ekota ndeko jozo langa pe na simana malamu ti ekoma siko wapi bandeko bavandi wana ti place bandeko bavandi wana mai yango eutaka na batol na mapangu to ezo uta na direction ke mai euta na direction e banda bana kota likolo bo e kita sko kita na onde et donc et ça la partage na ba veni monsieur Kotim Koko ba imbali ainsi terrain na toé surtout na terre nous a mai makas donc taba joueur bala mo abita balete ko mai leki. Donc cet avenir ezaki vraiment boyete. Donc to ba ezalaki boyete mais ezalaka nde boyete. Donc ezalaka boyete parce que ceux qui mai o est vidé allez comme on score normal et bana bakoki ko sakana moi ko beta peine ndembo ndenge za ka ba 16h 17h mais aboza ba terrain minene pe koto. To na terrain minene. Les terrain Saint-Paul. Après par là ba terrain musuza bangamba mukali kuna ba terrain sombanza mais o ngapena na ebi koto terrain ya Saint-Paul na terrain malako. Saint-Paul oh papa la biso paix à son âme l'artiste musicien Pépé Calé ayemba. Oui yango na Saint-Paul. Donc to ba yeba za mona koto. Ala pena mona koto mona moboma ku na venir ba défunt Pépé Calé boboma. Venir moboma. Maintenant elo oni nezangaka tout pelo oni ne mankara bino
bobongisa pena avenir oyo ezonga ezala pena normal topé ceux qui vous les bêtis mai écoute qu'est-ce qui vous manque ezalaka bauti so bauti eza bajeune bazala na bona volonté asa makambo mais bauti nde donc emankaka mpo so toza peut-être na bapau babilo mosusu so eye ezali peut-être soki avenir komi indoni nde tokoluka tokanalize mai sani eluka nzela ya koki kokende mais vike bauti arate yango wana peut-être emema baperturbation ya luka koluka kobimisa mai ezwa nzela donc toloba a bozala kaka bien bovanda bopemaka pena à l'aise quand surtout comme la saison sèche to benga bongelanga oui tozala pena kimia so to anelanga part wana so to comme la saison de pluie mawati mai makasi na ndenga mabe okutu bomoni muke polo mbule bete ya muke eza pena so mbule bete a oleka te atande to pema to telema te mai na ndenga mwa makasi bino mo bomona tikuna tande bato ba oleka ba coin donc nzile zate maintenant ndenge ba venir monsieur tondi ba mai ba venir ça mai te na cause na na venir oyo na uti boulevard to na zoya mwana ko ta venir na baluka kuna créer pe ba insécurité makasi po koleka bisika koleka bien roleka bisika leka bien bobu okokuta pe na bisika soit sa bakuluna ba romenancer ope ba botolo pe biloko ou soit okuta pe na ba policier baganga bato basala mabe ba pentete bakanga ba honte bakanga biso bana ndako oleka bakangio netinga bo bakanga ba plusieurs fois o nini vagabondage na ebité solo ibmasika vagabondage à part ça ba mambize belé okulu neza ndemo mabe ndinga mabe pe na mabe po neti koto ikabona deux parties mpanzi koto ya ba arabe koto ba américain do ba okala donc koto toza koto bani koto mipasi to koto ba benga ba américain donc c'est que faut na yeko l'anglais je sais mon faut na yeko l'anglais pour na koto ba américain donc voilà en tout cas tokosenga vraiment donc kosenga ko c'est trop dire biso toka kolakisa pour que solution peut ezwama tanenge population bazo souffrir koloba boye topé kolala surtout bana mikie moyen kotambola ezate et puis pene nazo mona oh tozo mona ezani eza hôpital centre hospitalier ya netoka baloba ezation ya muzitu donc bore ya Adolphe Muzitu Adolphe Muzitu mutasela biso loko donc pour aider biso moi bata maladie bazwa moi soin donc ça biso le moi est bien fort vous avez maladie vous avez traitement la prime est normal qui a pour peine normal très cher à racater mais tout ça pas bien ok merci beaucoup ndela chabino kaka tozo tambola to la sabino comment awa vraiment to benga ngo quartier ni pas na kinga ni quartier 17 mai quartier 17 mai quartier 17 mai d'accord merci bien tout toujours na quartier 17 mai to kepe na ba fini misusu oyo to la sabino bomo na kaka ndenge population bazo lela et puis bazo souffrir en tout cas na habité son akobani faut que ça na mawaya batu et non bati au place wana ozimbongo na yo otina libenga bando tonga ba étage ko tonga ba immeuble et aussi bana na yo bandeko na yo okela bango soki ya pimenta tandis que bato ba vota ki bato bataki wana bazo souffrir tala siko sort nango ndenge bazo mona en tout cas participer moi toujours lisu le lisu merci beaucoup on se trouve juste après merci. Voilà, ndela bena bino kaka toza siko awa la terrain Saint-Paul on a ko leka ngolengwa na te lokwa to komika awa ndenge zalaka terrain Saint-Paul o to ebiango ezabongo na quartier ya ba l'artiste les grands icônes ya mboka na biso Congo persona mais na kombo ya Pepe Kale donc Pepe Kale abotami awa akoleli awa abeta pe bandule belé pe na veni o empire bakuba pardon na terrain oyo na terrain babenga ngo Saint-Paul alors Saint-Paul de côté là vraiment na ndenge pe kaka so ba moka mzubi na ba attaque no te ba Pepe Kale baza ba icône ba ko tela bango pe synthétique a munene ba tie ba synthétique parce que terrain eza vena munene makaska ndenge zalaka mais pas si pe ma ceux qui voulant et beti en tout cas ba jeune awa na habité ceux qui ba ndongo la ndenge nini parce que moi écoute on ndongo zalaka te terrain ndenge komi donc terrain ceux qui voulent beti ma ekotaka neto zo mona lelo papa wemba vraiment basele pelo ka munene pe na matonge wana basele monument to zo mona papa wemba et pourquoi pas ba kozota na terrain oyo ba tiango pena synthétique ba supe mutu ya Pepe Kale ba tiango ba tuba ya kabata apela kino te quartier ya Pepe Kale parce que Pepe Kale c'est un grand icône na mboka na biso Congo et puis partout na monde entier Pepe Kale aimba ba album ebele ba nzemba kitoko ti lo ezaki no to yoka ngo alors
na ndenge pe na kati pe ka ya récompense na kati pe ya récompense et puis bana o bazo bota malelo ba yoka kaka Saint Paul alors to bazo mona bongo Saint Paul justement to bazo kota ba moni mutu ya ba tsebe na statue ya Pepe Kale to mona na lemba statue pardon monument ya Igota Nzambi to mona ngo na super lemba vers terrain GD OK na terrain GD to mona pe ba tsebe statue ya ex ministre que je salue aussi na kombo ya Bruno Tibala to mona batia alors pe na terrain ya Saint Paul na Kimbanteke awa na précisément na Tchangu bakoki kotia pe ni mo Pepe Kale alors donc batu bazoya ko beta bale équipe ezota bongo misika ba mona mutu ya Pepe Kale za wana ba moki directement image pe zo ngaki non il a terrain moko historique équipe belé bima ndenge zalaka équipe belé bima donc voilà mais tu comprends mai bana kutu mo sarana eza kutu équipe je crois que non équipe pour moi division PB tara awa mais ceux qui vous les bêtis mawatro en tout cas ça appelle bête na so na frère na moni frère wasa musala ya to sola aux libre aux amona moga na yo fo oloba kaka ndenge zalaka bonjour papa bonjour comment on Tigana papa Tigana aux amona koto na koto na veni ngapama na ngapamba voilà to moni terrain boy mai est-ce que terrain ngo ezalaka kaka boy banakala to ekomi ba mikolo ka so mvule betima ezokota na terrain banakala banakala mai ekotaka banaka siko bino bovanda bino boloba bino pelo ote tebelo ote père tebelo ote bongo lobele ote neni terrain na bino ezalaka boy te terrain bebi yesko ndenge ekoti mai boy ozano d'accord nango osepela na yo te siko nini olobelo bolobele ote pourquoi tebasa mai style na Congo merci là pour ça donc mvula mama ekota subo te ba bongsa yango mais yo pe su to mono tu bate ote su canalisation na zo lexa mai ezo kene tu ti Mobutu dozo bimsa mai yango na direction maintenant mai o ndenge vandi boy ça déjà combien de jours 2 semaines maintenant l'équipe n'est ça là entraînement na terrain ya Saint Paul lia mateta ke munengo pazali na mande ba première division ba deuxième division ba troisième division ezali parce qu'on a terrain au pe championnat betara ebete mate championnat betara te pour la terrain ça bien te pour na mai mais bino tu est-ce que l'équipe na bokino betara banjili basombanza esili OK mais terrain ça pe munene terrain de kotala ngo ça pe munene makasi championnat pe ko betara ngo awa ebetama siko bino l'équipe na kenda kuna bana quartier siko bo décision ni bozwaka kuna teboya kuna ba kuluna teboya non na lobi awa ndenge ba championnat betaka te pana bino mo championnat betaka te na bana mais boza pe capable pe organiser pe championnat so betaka parce que ndenge betaka te boka ata elobela bino pe elorote donc mona nango d'accord na ko sola ndeko langa na sola ngana na ndeko isa pe na bien makasi ka ndenge zala ya to sola papa yo za pe na bien makasi d'abord comprendre tout ça na terrain à Saint Paul na sola bandeko ndenge zala ka mbote papa comment on Guillaume papa Guillaume mon yo jogo na gol na bana 7e vous allez l'entraînement awa na travailler en terrain Saint Paul mais na ba condition boya mai au mikolo seke bo s'entraîner te donc mikolo to sa entraînement te ka pona mai mais on sa les ati mai les kani roska ou kambule besu etondi on sa pe ba entraînement zati donc mikolo difficulté za makasi mais na bo s'entraîner wapi donc to fandaka ka jour match to ko betaka match ka to betaka bon on travaille ti mo monika mo ko le championnat ngebeta malio mais beta miteka pona mai donc championnat a pe na terrain championnat betama championnat betama ka KD junior na minime mais première division Teresa munene na mona on lo kwa ka ba sombanza et puis ba terrain libanda ba matete balemba a pe championnat ko beta nango ya première division possible donc championnat mo beta miteka pona mai donc to lo ba kino mai oyo ba na kota bon ba nakala ça do bandaka no ba 2 ans déjà ba 3 ans na loba maintenant étant que Diogo joueur moi na mabele pe est-ce que déjà besoin des décisions moko boye que non te terrain na biso il faut vraiment ba bongisa yango botambola pe ndenge zala kaka te tout temps ba député ba yaki ba kosi biso ka to bongisa bino ba député ba yaki ba leki pour ba sel pe ba prendre la terrain ba kosi biso ka to bongisa bino ti terrain ti le petit ba zuizui parce que le mois député mo ti awle ka bongisa biso terrain to singa na bango ba ya ozongela biso bongisa biso terrain te ba jour pour se to betara ba le bi pa fini pe ko sala ba to betara to ko songa pe ba parana biso. OK merci beaucoup tala caméra ko tala ngate tala caméra lancer message parce que terrain oyo Saint Paul oyo to bi que non artiste mo munena bima awa na kombo ya Pepe Kale mwana mabele abotami awa koli awa ti akenda bon ailleurs mais mamne mingi ngazala pena apo abosala raté nze moko yemba boka pe bana Saint Paul toujours meilleur aboka maintenant tala caméra loba vraiment souci aux alaka nango na terrain oyo et comment souci ni aux alaka nango pour na terrain na bino koma pena kitoko makasi ndenge zala tala caméra lancer message souci nango pour na terrain zala kaka
ba continue biso ba chef na biso ba bon c'est soka terrain pour to betara bal uza terrain na biso mo to beta bal les ati non senga na bango baya ba te so terrain bon c'est so terrain ta mabia ko mabele terrain bon pour le to beta bal les bal pe ko songa so le to ko songa ba vini na biso mo senga na senga na ngo. OK. Merci bien. To zo mona siko awa ndeko je suis ozo pena na moni ba se kutu canalisation na mo ba te bon na bien ba tu ba sala ko sala ba te nzela ba te yango nzela bo comprendre ka place nazali. Tout na terrain ba outil classe et puis misusu ba sala bon ba non sa bon entraînement donc ndenge bozomona mai oyo yende sikoyo bazo sala effort elongwa place eza na terrain et kende ti libanda wana parce que libanda ngo pe place kende kula bota eza peka nzelo peka batu balekaka eza pe nzelo peka batu balekaka en tout cas eza kaka pasi. En tout cas, loko tu habites ce que aussi la mokoni, tu habites ce qui est congolais à vivre dans moka na yena condition qui to comme kolonini donc na habité. En tout cas, na habité vraiment ce qui bopo na nini. Toujours les cola lisu. Toujours les cola lisu. Merci. Voilà et puis na moni ba tie ba mabulu ba tie ngo ndenge ba otiko ba biso ba tie mabulu ngo ce qui ndenge ma etondi boye ekota na mabulu mais c'est risquant. C'est risquant. Moi, je suis koya koti awa. Ce qui m'a étonné, moi, je suis koya tango ta lokolo, akobukana, eko cause pe dégâts. Na kati ya terrain, dans na kati ya terrain, o ezaki non, ils ont formé bongo ba jeunes. Au lieu de que ça la ba mabe, akoti na bango na équipe mo ba s'entraîner, ba zo bongo pe maele pe ya lisano quand nengeza maele pe ya lisano, mais terrain oyo vraiment na habité ce qui beaucoup de choses la solution que zapena qui to komaka senge ndenge na ba bino kaka toujours TV za radio te lisu likola lisu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamu oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe nga na voilà awa naza sur avenir nona maintenant na bana na kobandeni ça vraiment ils a découverte te poto kende kinga sane mobimba en tout cas ba téléspectateurs et puis ba internaute na biso donc ils a découverte te mais nazo kota na quelques avenue oyo na quartier oyo ba avenue ça vraiment salitaire ko sakana te avenue bozomo na za bongo na avenue ndona toujours kaka na kinga sane suka et puis tabino bonne bozomo na salité et puis ils a na sima ya etelo ici comme tout bien bongo école bana ba bongo éducation avec pour bongo ça bongo avenir na bango ya lobby mais bazana ba mauvaise odeur réseau kota na kati avenir pena salité parce que surtout bana bongo les après-midi bana surtout comme 16h to comme 16h ngungi wana siko banda vraiment na kinto ebi ngungi opération de bana mingi 16h alors azokota na madusu azokota na bana classe ko piquer bango ba malaria ba malade belé zo kaka na cadre ya na pona bosoto alors tu éviter vraiment ceux qui tozo kinde tiwapi ou allons-nous le peuple congolais bozo le kabota biso wapi en tout cas tu éviter vraiment bozo mona pe kaka sika bosotango ba mape bazo teka biloko akolia kaka sika bosotango bana pe mona sombi mikate akwesi yango surtout mona ba bébé ya bano bazanes na ma conscience vraiment ekoli bango na nute lokotelo ko na pe akolia yango alors ils ont pesa bongo bokono alors yabo moi bongo to kiti awa na district chango précisément na commune Kimbanteke to solo l'accès bino bozo mona kaka ba fini tala salitaire ko sara na kutute maintenant solonga mote na zapena population o bazawana vraiment ba o bavanda na venir yango to sona bango est-ce que venir ezalaka boye pourquoi est comme boye bon moni bongo presque ba venir belé à côté eza vraiment yakobe ba makaska na bino TV za radio te toujours lisu likola lisu to sola pena papa moko ya mwana ya mabele kana ezalaka mbote papa mbote comment est papa comment nga mavuzi papa mavuzi vani pena na venir ndona na vani na ndona awa na botami na ndona ya na vani na quartier na ngai OK merci bien avant to kota vraiment na mozindo ya motuna nga musala ona ko sala mokola lelo awa na Kimbanteke alors betela biso na lisolo ya venir na bino parce que bio botami awa okololi awa avenir ezaki na ndenge nini po koma boye nde to lelo na veni na biso to zali boite to comprendre te bibwaka so bi wuti wapi ba veni na biso tande ko bosoto boye bibwaka bazo bwaka nini babwaka ba mai nyonso partout zo wuta tala soto bandi kuna mobutu bandi batere sezate ba veni na biso nyonso tala
tozalaka boye te tozalaki avenue ezali très propre tani tokomi lelo donc toloba avenue oyo eza monene makasi mais terrasse eza te terrasse ezangi avenue na biso terrasse eza te ti prince kuna terrasse eza te soki ti boye ti na prince omona terrasse eza nango te yango ebomeli so avenue kufi likolo ya komanke terrasse ekolo oyo monene tozomona oyo komona ngoni ekolo na biso komona ekolo ya mission ekolo ya mission maintenant bino mo pe ba icône donc toloba bongo ba notable parce que yo kolili awa to mo pe suka pe mebi na age na eza te voilà est-ce que bokoki ko sensibiliser te batu pour que basala pe moi terrasse mo bo soki mvula ebeti maye ko tari kenda pe na ti soki ekoyela wapi ole de botika yango bozela non l'état mais tant mbule ko sala ba dege ko tsama pa batu ba ko kufa bandako ko e bo perdre biloko belé voilà to boy na biso te l'état lelo so biosala ezalaka kaka ke yo mutu salaki l'état bakolandela oyo osalaki ndenge wana mpo na nini obwaka mabanga na balabala babaki obwaki mabanga mpo na nini l'état tozelaka l'état ye moko asala mpo bayokango pamba oyo ezali l'état nde mutu akosala yango mpo l'état ntango azoteka mapango ayeba ye ke terase mpo ezala oyo eza quartier akala quartier na biso ndo na avenue ndo na quartier 17 mai eza lelo te ya kala pourquoi basalaka terase te bimati na prince donc toloba bongo ba salité oyo siko mvula soki ebeti bamai oyo pale abima libanda abima te mais akotelaka bino na bamapango akotelaka biso na mapango totalaka ekole na biso tala ekole yo mo ozomona tala kaka awa donc tokokanga mpe ngolo awa epuis bazoteka mpe babiloko ya kolia kaka place tokanga mpe ngolo awa etikaka tokanga ngolo ngolo mpe tokangi awa bino mo ozomona tala salita boye mpenza en tout cas vraiment topesa kaka mpo nani te oyo awa bongisela biso oyo député totala mpe mboka na biso nde ezotambola ngai so ezali na mbongo mpenza nakobongisa veni na biso mpo na koli awa me bango so abimi lelo bakei kovanda bakimaka biso awa akevanda limete akevanda na bagombe makampagne tandis que abosani esika oyo wapi aki koluka bavoi tala mbangu nde tovotaka bango yaka maboko mais abima lelo akimi quartier ake limité ake ma campagne ake negombe OK. Merci bien, nous sommes toujours sur l'avenue Ndona na quartier 17 mai, précisément na commune à Kimbanteke. Alors en tout cas, avenue vraiment bomoni bongo papa auti koloba santé. Maman pe soza iloba koloba koza bien makasi pona balabala na bango tozomona santé boye mbote mama. Mbote. Na nga kosola mingi na ba maman parce que bango na bomba biso 9 mois libongo donc respect na ba maman ndenge zala kaka. Maman comment nani yo? Maman Sarah. Maman Sarah va na babala o. Na va na baba Ndona 66. Oya to botami pena po botibana no awa na yakoya me na umeli awa na pepe ba 15 tango yo aka balabala ndona ezalaka boye ezalaka kitoko me na minute toye komona ngo ka komi ba fulu mai to comprendre te sikoyo toyokaka pe soki mfula ezobeta na ba quartier o ba terrasse ezalaka te bino mo bozwa pe ba poubelle na bino bokomi kobwaka soki mfula ezobeta na balabala mai ekendaka bosala pe ndenge wana tokomi kobwaka kaka bango komo obebisaka boye bakomona moto oyo na fula abiesi aye na fula abwaki baterasi eza te nini eza te yango wana ekomi obima mais excès de kobwaka mpe fulu kobwaka fulu lelo obwaki lobi kuna obwaki ozomona te balabala mpe ezobeba nango kaka bato ya kosurveille mpenza babalabala baza te bachef de riz baza te mpo so bazalaki kokozala boye te. OK, merci beaucoup. Nini osengi basala pena mpona balabala na bino vraiment tozosenga bakonzi batindela biso bato oyo basonye babalabala mpo toza na vie toza na mboka te babalabala ezala soin. Merci bien boki ndenge mama yosi koloba en tout cas toza na capitale lelo soki mopaya nde sauti musika aye kotala bandeko na kingasani soki amoni vraiment baveni boye en tout cas imaginez akomema libanda sangoni la komema ya malonga libanda pona balabala botala venir vraiment salité en tout cas papa ya ndona ya venir ndona na solo na bango vraiment ça la pena bien pona balabala na bango quoi mbote papa tala caméra comment nani comment idée pale idée même balabala oza pe mona balabala oyo non mona balabala pas betona lisolo ya venir arabe était ça kitoko makasi en tout cas pour le même beba tout moment qu'on a sauté so mo le beti mabe si maté maintenant bino pe bokoli pe awa bobotami awa bokoli pe awa baleki pe belé bazoya
bazokuta bino pe awa na balabala la bino balabala oyo ndenge ozobake no ezalaka boye te siko ndenge ekomi boye susi nini vraiment bozalaka nango to pe nini mankaka bino mpo bobongisa balabala na bino oyo likambo ya terrasse nde so totona baterrasse bien mais sans terrasse esimelango te pasi mpona baterrasse nzelo atanda mote mais bokoki kosala mpe sensibilisation po bandi je sais pas so banimero bandi wapi kobana numéro 1 ti na 100 to place oyo banimero suka bosangisi bambongo bokosala mpe mwa terrasse mwa ya 10 000 mpo bozala bien tosala bon mais esengaka esala mwa aide moto biso esimba te mais badepute mpo so bayelaka bino banini sala boye sala bamona akei na ye mpe bango azalaka ndenge wana so ayebo akene ye mpona contribution ya terrasse esama mongo bebele esimbaka te donc bozovanda mpe na bosoto boye vike mpe possibilité eza te mpona kosala yango mpe motu oyo akozala na susi ya koya kosalela bino yango mpe aza mpe te bozozalaka na bosoto boye na basolo oyo ekotela bino kaka na ndako na bana classe de école basolo kitoko te bien etata ndamo te tandis ke ekola leta ekole mpena ya monene makasi mpe basolo ezokotela makasi vraimen kitoko te kitoko te vraimen. Merci bien boki ndenge papa bauti koloba surtout bato bena ya avenue bautami na avenue oyo bakoli awa avenue ezalaki boye te avenue ezalaki vraiment bien ndenge bango bauti koloba mais toyebi te soki eza nayebi te so nakoloba nini vraiment kozala na souci ya peuple congolais. Qu'est-ce qui vous manque? Ni les hommes manquent kozala souci ya bato ne koza mbongo kotia ngo na libenga place boza wana eza bango nde ba komisa kibino na place wana bozala na souci ya bato et non koza mbongo kotia ngo na libenga na yo ozimbongo zobongo sa famille na yo non il faut kozonga na base bozela kate avant ba élection to pe na maponami après bozongi na ba base na bino mais avenez aki boete ne ba mo loba avenez aki propre avenez aki boete maintenant ko papa lati ba bot na yawa na so la pena chef kaneza ramote mbote comment on est papa comment frère Gelo oza mwana avenue na mwana avenue o loba vraiment avenue ndo la boete donc comment sumbu les bêtises sur dans ba botité to tambola te donc moi ezate même ça tout ça là vraiment il va se passer vraiment do tambola bien na ba client na biso tambola musala ezate vraiment le peut passe ma casse pene yango wana vraiment to éviter to voter oyo na robongisa soka zui akimi biso donc il va passer mingi vraiment to ba la venino na oyo ba mituke kota raté ne to zomona ata ba moto ata mituke kota raté ata kutu nzela ngo mituke kota mo zomona dana sima liboso na vraiment ekota ndenge nini ekota vraiment ne langane quand même moi mais na mbula ba binda passe donc koto bozala ka bien so de kota to combien na saison ya sèche koto bisa la biega na saison ya elanga kande ça va mais na saison ya pluie benda boza passe vraiment ekota raté mituke za benda passe vraiment pour mituke kota koto. Mais comment binomo bana mabele bovana bino bokanga bino maboko botala la bino peka boloba peka eloko te biso bino bozo kola to kola mona bana biso ne ba kotika to tika ba ona pasi alors faut qu'on soit déjà solution avant que ça mala mingi mais batasir vraiment bazala venate to lobaka mais batongo sur lobby ça va to bongisa destination ka ndeba okendeka bongo réponse molongeza la te to loba vraiment ils appellent to vandi faut ça propre. Maintenant, le lobby de la solution ma campagne tout ça ce qu'on dit. Chef de riz a venu vous contacter déjà. Bon, chef de riz a venu ici de tout ma campagne soyez bien. Bon, réponse à ma longue vous m'appelez toujours en abus en côté. Ah, n'habitez sur Bakansani, sur Basile Randini, tu es baraté. Biso moi tu fabriquer un dingue na biso, tango bon saol, nous les taboué. Bon, y a un limba na biso. OK. Merci bien sur la peine à papa. Namoni papa pe azana sur la peine à yeko za mala mingi mbote papa. Yambote. Comment on est papa? Motombo Jacques. Merci beaucoup papa. Oza papa ya balabala oh, va na balabala oh. OK, merci bien. Tokoza moi histoire ya balabala onde bande ko bauti koloba. Ya balabala ujine bukwaye babo nvikela ni basukula balabala kudimbola matadi. Ujimudi bukwaye babo mata shaboni. Mudi mata shaboni bikela ni balabala yonso. Benem yotom banyang balabala benem yotom banyang balabala bibi galba ni bela ma kabu dimba wane mwabo komine wikala propre benem bula matayo ko de mwabo komine gala propre kuleje ba député ba de ko kompara ko o ba de Felix wenzana mudimo mwabo so komine balabala yon suje ujini bukoy bubu itaboni wane
ba sokola bela tubu dimba balenga jibim mabo bantu benze matunal benze malmi ko mimpa menemen. Ok, merci bien d'abord comprendre ande siko reçu bien ba problème nazo tuna na motuna nazo tuna mes papas zo kena ba langue wana tuka senga pe kitoko langue nyoso ya mboka na biso tozana Chiluba tozana Swahili tozana Kikongo et puis Lingala donc ils appellent ma langue mingi ngana tuna ngana na Lingala papa zo répondre na Chiluba et vous appellent bien papa mena ni les angaka pona balabala na bino oyo bozong sango ndenge ezalaka na kala tutu jinga mwani balabala mwa bonso wa commune balabala dieu munyanka kinsansa kinyanga bibi yana balongolo la benze mabulu pateka ma biansa babikala bela ma bukoye bideko bwane kisha sikala bien moshendo de moi Afrique du Sud balongo le bimpa na shimo de computer balongo le bimpa na shukuka na da na shama mi avion pe komban watoto jinga mwane tete bon surtout de bebe mwani on combattant wa yi de pesa ndio combattant yi de pesa moto musungai toto jinga ni kisha sion so ikala mulenge la bikala bela tobu dimbwa mo de Afrique du Sud mo de computer bana shimo de au Canada na shiko Afrique du Sud na shiko Koro gode na shiko Afrique du Sud bane gode balabala ikala mwimpa mabo commune ikala bien na shabantu mo bikala baloba manyene to mo capital mo Kinshasa. Merci bien, je te fais juste après. Merci. Merci bien ndeka na bino tomoni pe maman na biso azoteka vraiment biloko akolia mais place moko ya salité ya kosakana te. Donc 0 mètre na loba. On habite sur leur mesure combien de mètres donc 0 mètre. Donc 0 mètre place pena salité puis batu bazoleka. Moya oleka nzela wana ezate parce que faut ba yaka wana mesa. Muntu pa koza pena ndenge mo pe ba yeba tuti mesa biloko koyi nazomona makayabu nazomona ba misa okauka ya mike na ba biloko ba cravate mo biloko belebele ka ndenge zala mais na so la pena mama e koza pena malamu mingi. Mbote mama. Mbote papa. Comment on est maman? Ina Jansei Sidonie. Maman na biso Sidonie, merci bien. Et maman, vous êtes ka place ya bosote boy vraiment d'abord va na balabala oh. Na vani na balabala o na wimeli. Balabala o ezalaki kitoko. Aveni moko ezali boso tumubikila ni Mubutu. Aveni Mubutu moye nzela mushindo amayi kuhita kawena kokuto. Mai wonso aja hueka ajimani na mwa avenir. Ka tulomba koko bakonzi amboka batutangila konjileu balongolola konjileu akana njile munene ani monani ekolewe kola munene bikola bana badimo mu babuni benja jibalekele salite bibienza bundu bienza soni pe mona munji mpana mwa bebi akuja musalite ka bembi file bimpa to senga bakonza mboka batutangila badepite maluonso bakaje kokonjile alongoloka titu dinasusu. Okay. Merci bien sikoyo nenga place oteka oyo basalite basolo oyo kango pe na yoka kango papa njinguva solo muya mubola ka muya muimpato pinje unyinga hanyi na kwenje nyibana bibike na njisha bana bibike na fwadika bana balong kibwalu kanyi muteka no mwabe bwanyi ngalampana ndebuye me muye jumwabe jutu esha malaji jutu esha salite bikola bato raisonner ko mushinda kulongolola njileo. Donc nenga oteka pe boye awa ovandi kaka pour que au servi bana ndako balia au futa minerval so pour futa la futa pe ndako ba place okende eza nango mais partout au monde mo ke tamesa te kotuna awana kimbateki kingasanya eza ko beba kingasani place nyonso kingasani place mwabo amwi paka wena kokuto wonso jana munyanguka wa mubwela mumubutu mwa avenir ujana nyibitochi wa mubwele kujana nyibitochi sikani mwashi mushala nyinga acha nisombe mwina mwabewo chana nyikwatetu kuya totu hani nanwa me bibi twenza susi bukola bwale ekole munene ekole ambula matajo bebikile ngekole aleta salite leki talande bana bazozanga moyo koleka bazozanga moyo kote ekole esala nkele makasi fale bakanyisa likambo na avenir oyo. Okay. Merci bien, ils ont participé mawa talaba na classe moyo kutia koleka kutu ils étaient venez passez hein boleka bokende mo kenchiki parce que 12 heures déjà talaba na chiki moyo leka kutu ils étaient po nzela eza pena ya mabe nzela eza pena ya kobeba ya kosaka na kutu te maman ndimi atekane libosa lopango c'est parce que partout ils ont kaka salité azomona place ok eta mesa te partout ils ont salité en tout cas eloko yo participer mawa na yebite soki tozokende ti wapi boko tia peuple congolais wapi po aviwa pena kitoko makasi na yebite en tout cas bozala kana mabatu ekozala malamu mingi. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate mwe misale monani linga kolobezati uti musika essentiel to voilà tozaka toujours na avenue Ndona
En tout cas, loko oyo d'habiter ceux qui tokoki koloba nini peuple congolais, peuple population bazolela vraiment de kotala ba salité ya boye, yango en tout cas yango te vraiment ba kopal ko boaka en plus ba mauvaise odeur et puis de kotala pe nzinga ya ba fulango eza na balabala eza vraiment na avenue. Alors mona bongo bangungi bazokota na bandaku bangungi bazopesa malaria et puis bazoka bongo ba mauvaise odeur. Alors ils ont créé bongo tout mona bongo ba bokone belé mona bongo ba typhoïde ba fièvre jaune et malé belé tout mona pe machine à fufu ça wana bazo nika bongo fufu bazo sala ba mebele mais liboso nango nayebi kutute ceux qui na koloba nini vraiment population bango ne ba loba lemba. Mais comment au monde a venu ils ont terrasse en tout cas pas si bon a habité basala ezalaki na boule nini topé na idée nini ba terrasse comment la on batu bango comment créer ba terrasse na bango na ba balabala pour que mai e bando koleka e côté la bango na ba banda côté topé ko taper na mapangu te mais pas si pe mawa et puis ba mabulo ba zo sala bango pe na ba avenue yango pe kaka ko mopaya ayebi balabala wana te. Tango yazo kota na venir yango azo ni atafala sota oye ba tamu nika ke no mai ndenge mesana ko nyata bitoko mesana ko nyata ba mai mvula alors tango ko nyata bongo dini na libulu e ko pesa pe dega tala veni donc ezake toza soki wapite mais toza bongo na capitale na habité tozo koma ti wapi tozo kende ti wapi en tout cas pas si pe mawa na habité yango ezalaka encore que tout tika ndengwana c'est parce que bana na bango toyebi bazalaka awa te to ndenge nini je sais pas na habité sote ko bon na ndenge nini faut en associer peuple faut qu'on en associe surtout d'abord qu'on en associe à batu et ça la pena malamu mingi mais ceux qui osano kama mafu en tout cas yeba ngo bokonza likolo okomona ngo te auto sala na se et futa marape na se un jour na habité ndenge papa mususu ba uti koloba ba habité ceux qui bazelaka retour ya Jésus-Christ pour que ba venir comme ndenge ezalaka pena modèle ba venir comme pena kitoko makasi ba no circuler normal bon to habité ceux qui tozela retour ya Jésus-Christ ya ba moni to kitabongo na komina kimbantseke to la sabino ba venir ala kingasani ba le beleza ya kobeba mvula pe silité tozala mois d'avril mvula pe silité ceux qui beti les sous koto na habité ceux qui ba matala ba boitu to ndenge nini mais to ko pe réaction ya ba to ba vana balabala oyo tosona bango ba expliquer biso nini to ezanga bango pona ko sala bango misala est-ce que ba bangaka to nini to ebité toujours lisu likola lisu ndala ba bino TV za radio te oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi ok merci bien ndelo bena bino kaka en tout cas eza pasi batu bavandaka pemeni ya bosoto baza banyama te baza bato en plus bazovanda bongo na capitale toyebi te soki tookende ti wapi mbote mama mbote papa komonani Charlène Charlène ovandi na babala oyo navandi na veni ndo na oyo lupango eza wapi awa ok merci bien est ce que balabala na bino ezalaka boye na kala ezalaka boye te papa tolembi salite komi awa fulu tolembi bato bauta soki wapi bayo tia fulu awa koto na se babongisi batie prince po baya kotiela biso prince awa pasi baya tolanda koloba tolembi bayaka la prince basukisaka kuna biso awa kaka boye avenio bakipaka te basundola na bango avenio awa tolembi fulu tale bando tokomi na bana boye salite so mbula ebetya bamawa poto ntina bapota ndako moye eza te moko to bamawa ekotaka ntina ndako tolembi papa tolembi babeka so mokonzi ya kosala biso soki akosala nini awa so bakotia sata prince awa topema mpo boye tolembi mpenza papa toloba batie makada bango batiango na balabala nini na kipioka awa basuselonka wana na avenue ya masere awa bakipaka te basundola avenue awa bakipa na bango avenue te toza kaka boye kaka tala bino monde bomona fulu salite ti kuna mai na mai moye eza te so mituka minene eleki awa baoyo omona baterase oyo na bandako tokimi na kati bandako so mutuka ekoti ya monene awa bamai ekoti na solo oyo na ndako ezokota nde toza boye mawa na bana kaka boye toza bene babebe na ndako toza ebele na babebe na ndako bazali ya mike oyo na ya moke mpe wana azali ti
salité nyonso oh tu faut du maladie ba ko ata ko ya ta solution na venir te to lembi bongo ba chef de riz bo so na ba chef de riz te papa to loba to lemba ba avele ya lo ko ba sundula nde biso ba ki parla bango te po to loba la ba to lemba to ko makase to lembi. Ok, merci bien. Maintenant, beaucoup ça fait sensibilisation. Bino pe ba jeune ba jeune ya balabala pe bo bimi pe bozi ba matiti bo longoli pour que vienne vino ezo nga bopeto. To sala papa mais ezo kaka to sala o mala misusu ba uta ba fulu so wapi butu ba ba kila biso kaka. To sala to lemba. Na boko sala bo ya pe 2 jours. Bo sutu ka ba fulu so uta wapi. Ba ba ke bino ka wana. Sinde ko ma busoto bo ba ko pa ko be foto longoli to lembi. Boko la be butu ba ko sundela bino fulu awa. To lembi papa. Non, to ba ka boire fulu c'est parce que ba mona avenir ngo za salité ba boire fulu. Parce que ba mona ke kuna stu fulu ya te kaka la venyo yo. Yango ba ko boka awa. To sani. OK. Merci bien maman za pena na kanda makasi. Mais nesi bana de bazabwe na ba solo. Omona ata place te OK na beta ta mo tour mona ke vansa bango kuna ndenge zalaka pona ko protéger bana ba place za nango mais otapie na kolala suka ezalaka awa. Tant moteur ko boaka matiti ndengwana boye ko landa ete boke funda la police. Papa to bela ba misusu to memisi la fula to memisi ya kenana yango. Mais so bo lai na butu ba e ko boaka. Na to ko kuta fula ata to lobby. To landa ba misusu me ba ya ko boaka fula. Ah nde bisika ba venyo se da beka ka biso nde fulu avenyo ba sundola ngo oyo. Nazo balala kanda makasa avenyo ba sundola. Baketa makadam na banzela pa ba le kaka na nzela. Ba le kaka kuna biso nde ba sundola me mituko ba zelu sezo ya. Se ye kaka wa mawa mama ineso ba ndaku na soni solo. Bato ba ka ba voter so ba so ba banga na kanda za na. Tu nga voter mutu te nani na ata député mo na voter te. O to voter na ko bongisa veni wapi e chilelo. Azu baba nina yo la kei. Avena te ko ngata kate, akiba ko ngata mukete. OK. Merci bien akipa ngata mukete. En tout cas, ça participé mawa. Maman toko sona maman pa baksa pe liloba. Po maman nina ko baksa ndeko mwasa uchi liloba. Te kaka ndenge ya lobi na ko lopona awa na biso watala papa. Tala. Ba kamino ko ya kotika ba masangu ba nini nyonso kaka awa. Yara ba kokota ba mai nyonso na lopango. Tozala kimia te tala. Fulu awa boy. Na butu bina bakolala na tongo boya okuta tala baba ke bino fulu bato bongisa eza to tolo kwa bato moko bastundola biso na kata balabala na biso yo micro be pena mo ete pona bana ko mama bokoke na tapa chef de rite boke bo poser kana bino tata ba chef de rite ba chef balabala bazala bana bazala wapi to mona ka bango te na bazala te na yebi pete ngapa na yebi ata chef de balabala wate la balabala biso chef te to yebi te yango balabala bino koma lokwa ba abandona yango mais ba abandona yango te parce que ils ont reconnu dans l'état ce qui est la maison communale balabala olo baba oyo yebani vraiment mais ezaka ke ki motema mabe ya bakonzi ko motema mabe balabala eza veni moko munene pene yebani penza mais tala ndenge basundolia mama biso abotami na balabala oyo ngala na tokoti awa na depuis 63 biso tokoli awa na sukoli na maya mokali to memi ba mai bandako na biso totongaki na ba pompe te nini te maya mokali biso tokoli awa tobotami awa kaka tango kotaki baba ezaki boye te kitoko mituka ezokota pena ndenge kota na kuti awa oyo wendo ezalaki depot ya bakamina ekuti ya masangu na bakongo na banini ezalaki nyonso awa mais tala lelo ndenge ko. En tout cas, ils ont passé mawa cause na souci ya batu et cause mala mingi na zoba na ebité bozo linga bota peuple congolais na condition nini tala mutaza na mboka na en plus azana capitale na Kinshasa mais tala façon bazo vivre bana ba uti kelasi tant ba zonga na ba venir ba mai ba difficulté ba ko sauter mona ba uniforme baby mona lembi Mawa trop, merci. Yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli. Forever grateful I'm counting my blessing. Ba when do I begin koneleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli si. Voilà, mbote papa. Mbote komo na ngai so. Na simbela ngayo, micro za la penalise. Comment on Comment nanga esobe? Papa esobe? Oh, phénomène a dit esobe. Vous avez mwana ya quartier tout pe la venue. Te na mwana venue te mena mwana ya quartier mususu. Mais sika to ya lukambongo ndeko to. Awa nyonso so tendo na mwa likolo eza mwa bien.
mais so otali boye na se ya mabe bandi kaka ti okiti kuna donc kuna okota nde na mai donc mabulu eza moya koloba eza te donc awa kare kole maintenant nde bosala pe cop pour la moni Onyx ça no badi banini nde bosala cop boye place ya salité boye bobanga te bosala ba cache nete pour ko se protéger alors bon ba cache ne ezalaka kala mais na minute ezalaka te mais ba salité o eza ya kala te eza ya sika nde se bakilelo faut na cache ne pour ko se protéger alors eza bongo mais siko etala kaka toluka kaka po cache ne elungwa ezala le soute maintenant kosala to pe konikisa fufu o batu bakolia esika ya bosoto boye elobelaka bino nini elobela biso ebele mais fonga mwana na mi protéger mais cache ne ezate bosi woto kosala ndeni. Merci bien sur la peine papa mbote papa mbote merci papa ta la caméra comment on est papa kombo nanga asalamambu asalamambu ala papa mukongo te naza moto bandundu wana l'accent nini asalamambu nasalaka ya minene po bato ba vivre mais bisika biso tozosala vraiment bosoto eza mingi surtout avenir na biso Mobutu avenir Ndona toza na ba député auto votaka mais ba député wana bakipaka te na kotiela biso ba propriété na ba avenir toza vraiment na difficulté mingi yango tosengi na ba député auto zo voter na gouvernement oyo ya sika bameka nanu kozwa bamakanisi ya koentretenir babalabala po bato pe bapema bamaladi mingi tozozwa liwa ekoti partout po propriété na babalabala eza te soki mbula ebeti mapangu nyonso ezotonda mai biso bato tozosala awa tozosala na difficulté maintenant papa ekotala bongo kini bopeto na Kimbatera kini bopeto ezala te surtout mingi na Kingasani kini bopeto en tout cas koto na Kingasani ekota te tala bafulu ndenge etondi soki kini bopeto ekotaki mbele batindi ba tracteur babeni pona ko sokola babalabala babeni ezoke bwaka basalite o bato bakozala na kimia. OK merci bien papa maintenant ko tango zonikisa bongo badi o tubenga bongo badi po bana badame et place ya bosoto nde nazomona ndenga place ya bosoto elobelaka bino nini papa bon epesaka biso pasi po esika ya kosala il faut ezala propre biloko bato bazolia il faut ezala kitoko po bato pe bazolia na kimia mais bosoto eleki mingi surtout basachet soki moyen ezali gouvernement akoki kozwa décision ya kokanga nanu usine na basachet na bamilangi nde moto ezobebisa babalabala. D'accord merci bien ndeko José Mbungo ozopena awa na sima mbote papa merci mbote nini okobakisa na papa utikoloba nga na kobakisa nini vraiment tala nanu liboso ya machine ezopesa biso pasi bo soki fufu ekwei wana okolokota ndenge nini so olokoti wana déjà eza maladi oyo tala mai ndenge echange couleur gaz malade typhoïde tokobakisa nini batokobongisela biso baza te batokobongisela biso baza te batokobongisela biso baza te tala baplace tozodeklare tozomona bino bozoya même fois bozoya kolanda biso po botuna biso tozotémoigne mais rien tala témoignage oyo boyawa soki masango ekwei wana okolokota ndenge nini oyo maladi ta mai ndenge echange couleur bangungi typhoïde efandi wana nani akoya awa kini bopeto toyebaka na bakombo me ezalaka te emonanaka te kini bopeto wetikala omona te ezalaka te wapi yango papa ozomona awa ezalaka te ata oye samedi awa okomona ata moto te eloko moko te do tala tozovivre na salite maladi tozobela maladi kini bopeto eza do pasi eza te tokaka na kombo kini bopeto tokaka na kombo me boye na misu boye tomona pena te tomonaka te na baaktion ezalaka o kini bopeto te kini bopeto ezaka na kombo tokaka na kombo misala pe eza te biso tozosouffrir tala misala oyo biso tozokesala kiporter na baage na biso boye tokenda kosala kiporter na basaki wana omemi na mutu na bapotopoto tozoniata do na bapotopoto wana tozoniata yango bamai oyo ya sali te bobongisa ata babisika boye bolingi te kini bopeto yango bolobaka kini bopeto siko eza wapi en tout cas eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa en tout cas nayebi te et puis salite oyo nde bozomona bongo eza ya kala
et bana vraiment kala saleté bozomona oyo et bana vraiment kala direction Mobutu vers Ngapana. En tout cas babiloko oyo faut que ça na souci ya batu koyeba ndeni ya kosala musala na ndenge longo bani po lobi pe beta pe histoire non na ndenge ya vrai mais tala salité mais na salité yango ndeko bazovanda ka pene pene wana place ya kokende kovanda ezate akimela wapi. Donc partout tous les quatre coins ya Kingasani vraiment venir na bango na ebité ceux qui va robenga ngo comme nini en tout cas loko yo et ça la passe pe ma sunga te tanon eloko neti ya kolia fufu ezalaka eloko moko mystique ceux que koyika na mabele mawato moya ko tango ezali susté mais mona ko na ba poto surtout masango sono ba nikisi yango te alors mona butu baziango ba lokoti yango ba tango na cantine ba niki yango ba nengo mais kangi ba poto maya ko sokola kutu na yebi kutu te en tout cas passe pe ma force na souci ba tu ko zapena malamu mingi. Merci beaucoup tozo tambola tamato la samino ba venir kaka eza bongo ya kobe ba na Kimbanteke précisément na quartier Kingasani to l'accès sabino et ko zapena malamu mingi. Restez toujours branchés en tout cas merci, on se retrouve juste après. Merci. Matoye yoki miswe moni ninga kolobe zati ote mezate moi misale monani ninga kolobe zati uti musika essentiel to komi ninga kolobe zati komi awa to ce qu'on a venu Mayulu ne alba na bino to za toujours na komi na Kimbanteke précisément na district à Tchangu donc Kimbanteke de otobenga bongo Kingasani donc voilà tala ba vini ndenge toujours la sabino balabala tandenge ba vini ndenge zo koma en tout cas zo sunga vraiment te zo sala pena pasi pemawa mawala mitema eza vraiment te kolandela bongo peuple congolais to pe kolandela bongo pe population to pe ba habitante to pe ba habitant ya ba avenue en tout cas ba vini tous les quatre coins ba vini awa et ba quartier oyo tozomona bongo ba veni na bango eza pena ya kobeba makasi to bandaki bongo na ba veni assez ti tozomata likolo avant to bongo grand boulevard avant to bongo boulevard Lumumba en tout cas na bakati ba veni bakati na yebi kututé soki na kopesa ngo komoni alors soki vous les beti en tout cas bazaka na difficulté voire même ya kobima voire même ya kosala mamebele bele puis ba mai eloko sala su boye na ba vini na bango presque eza bongo na ba terrasse te alors bango mo azo créer ba terrasse alors ko créer su ba terrasse yango na baba ezo créer bongo su ba érosion lobi lobo mona avenue comme lokola montagne ya Kilimanjaro dans bandengwana et puis ezo pesa bena passe makasi ba vini ezo kota ba mituka ezo kota te vers ba motocycle c'est bazo kota vraiment te en tout cas ezo sunga vraiment te pesa bena passe ngongi kutu na parlons même pas mais tous non loin na maison communale donc non loin na maison communale mais tous comprendre te ce qui babiloko oyo ekosila mokolo nini tala avenue de ko je suis là entrer dans na sima na wana tala pena na sima botala avenue ndenge ekomi avenue nayebi kute soki nako bengango komonini bandaka malembe ezo ya malembe et puis ti okomona bongo kosala mama na érosion ya kosaka na kute population mapanga komi na ba CCCC en tout cas participer ma en tout cas eloko yo ezo sunga vraiment te eloko yo sunga vraiment te ezo pesa participer mawa ndelo bela mnoka toujours lisu likola lisu TV za radio te to kosola bongo na population parce que ngana za mama na muta songi songa saka na kutu te ndenge za la merci on se retrouve juste après merci voilà comme je vous avais dit je suis toujours sur l'avenue Mayulu à Kingasani précisément na commune Kimbanteke ils ont bon na district ya Tchangu Kimbanteke est tellement vaste Kimbanteke est vraiment monene de na tout l'accès bino Kimbanteke 1 et maintenant côté za bongo Kimbanteke 2 en tout cas côté on vous la ce que beti na habité ba mapanga koma kutu na sema à l'époque c'était pas comme ça na sona maman et ko zapena maman pusana na sona maman na biso et na ko profiter pena saluer famille passé que mobimba je vous salue de loin car ndenge za la mbote maman mbote papa comment est maman maman Sylvie vani na veni oyo na fai na bota awa na koli awa mobada keli bala mbala kufi na zonge pa na biso betano lisolo ya balaba na bino Mayulu oyo ezalaka boye te biso okoli awa vato bala mbala uti matete ayebala biso awa Kingasani ezali saleté boye te na moment moto comme trop populaire baba le baby sikonde baba le baby et comme shida ba soda akuta basoda bazio sala salon soka moni baba mbali batse ba kiti baye bakangi bana balingi ba singa botol ba kiti bakei dernièrement bakangai mwana nga mbali na 4 kits na landi na zo kiti te deuxième tour ala na matango na mpango kangam na biso bakangi mwana pa ba ujana
pesa mbongo naza mbongo te tata nenga tata na wana ko karango soki mvule beti to mbula soki beti bonde ba profiter bona ta morte 19 mois mbala ko leka te pour ta déplacer mais hôtel ba singa bakanga mwana nga ba singa to futa 100 000 te mbongo sko to zwa wapi po bango bakoma mikolo boy bozalaka pe miketi siko bana na mboka na biso comme le quoi étranger en tout cas bakonza mboka batala basula so solution pour neti o éclairer za soldat éclairer za civil bon motsa bango liboso kanga bana en tout cas papa bolo bango na TV to yoka batika bana mibali ta mort bala bima na poso azwa mpepe so babike biso kolaki sera bakingabwa 20 ko tambola te ça va mais bilo 19h 18h bokanga bana liboso mapango bala bafanda sur pango te donc to ba koto siko soki mvule betindale bas bango ne profiter ko kanga batele bakanga na tinelo bakanga na de oleka te okotinda pe mwana loko na 19h te mwana mbali siko bana basani bakufa o ezamboka na biso ezangola te to ba congolais 100%. Mais tu as mal répété dans beaucoup de pour les soldats. Merci bien. Assir premier message maman bayoki message na yo et siko maintenant pour na balabala ceux qui voulaient beti ba ma écouter le pan ils ala bo le pan ko mi couser poto bebsi balabala to comme bandako dindi balabala mati soki moye ezali ba me conseil la sota musala na balabala to sepa po ba yaki to voter bango to muna so changement te siko to ndo voter tango passe nde boye tango bisengo bokimaka ezalate en tout cas papa message no ba ekende koma ba konji batala ngamo pe na olandango. OK, merci bien maman. Ba poto ceux qui voulaient bêti ba poto no se kotaka ce qu'on a zoté kaboté mais ça parce que écoute zo mona moi bien mais si vous voulez bêti mais c'est ça na kata le pan bima bo matel bandate boté kaka na kata le pan siko biso tala vef neti nga ku felo mbela akufa na goma asoda na oteka mo masango po bana nga balia siko so to tekite to liani eza respecté. D'accord maman. Maintenant avenir oyo ndenge beba boye ça fait combien des années? 5 ans hein. Donc 5 ans mais solution zo maraté na balabala. Solution zo maraté ba kaka bo voter biso to bongsa balabala ba bongsa raté. Bo voter biso ba bongsa balabala ba yakate ba mwana raté atakutu balabala ba leka na balabala te. Yango ndiko yo yi za yaya. Tele solo tano balabala ndengeza. Ngabe balabala boy kalezaka na ngaba. Mais kingasani comme so babala saltiro kwa ngaba. Mais to voter ba comme otebi ke kimbate ke bakingasani ma etonda raté. Etonda raté papa to so yebate so ezandere ni so ka to kompela fende. Mukile comme na suka to yebate biso dindate. So kengaba boino ke tengaba salté. Mais ta so kingasende ko ta balabala. Na papa na biso ndenga yaka à l'époque utara matete yaka awa ezaka bo te so ezaka bo ngodinda. Ya ngela tula. Merci beaucoup en tout cas restez toujours branchés na chaîne Bolinga Makasi et ya biso podcast en tout cas un grand merci à vous ndenge za la kaka place bo tinda biso nde bo bengaka yango tozoka tozaba na bitinda na bino et ndenge za en tout cas bino bomoni avenir ndenge mama uti koloba papa na biso kutu à l'époque utara matete alongwe oni britannique aye vraiment na kimbante ka ko bala bongo mama na biso à côté na avenir c'était propre akape na voiture à côté calme mais na ki lelo yo eza pena pasi po muta koma kuna tala kutunde na za boye na za pena ya kobeba kosangana te mais débité soki bolingi bota peuple congolais ba vivre na ba condition nini donc débité en tout cas bozaka na mawa ba tu ko za pena malamu toujours lisu kola lisu merci on se retrouve juste après merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandi prochain internet chaîne YouTube ya biso podcast bozaki bongo tuluku libosa ba etando ekie kola na bongo ba belle image to pe émission kitoko to pe découverte kitoko za bon na chaîne na bino bolingaka ya biso podcast ndeka loba na bino chaîne eza yanga ya yo ya biso nyonso surtout pas chaîne ya biso bana mboka ba congolais en tout cas un grand merci na batu tout balanda ki biso et puis batu tout ba commenter émission na linga pena bana quartier Kinshasa en tout cas bo manifester et ko s'appelle be makasi ba commentaire na bino ba j'aime na bino bo liker bo partager continuez aussi à s'abonner hein continuez à s'abonner OK pena tina cloche ya notification et ko s'appelle malam mingi quand moi votre humble serviteur Watakine Fakate Lion de la presse congolaise je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra nazaki bongo na ndeko je suis bongo liso nzambe na bien ka toujours moi na changu lelo to aki bongo ko lakisa bino comment ba avenir awa ya
quartier Kingasani na commune Kimbanteke nde bomoni ba venez ya ko beba tellement ba venez a pena mabe ndenge ba vule zo beta boyesa pena mabe makasi yango to yaki bon kolobela ngo poto laksabino vraiment ba minoka TV za radio te to yaki bon kolobela ngo bomoni bongo population ba oti koloba bana balabala ba oti koloba en tout cas eloko oyo ekoza pena bien soki bobongisi ba venir na bango bongisi pena ba venir ekoza la mala mingi to pe biso pe to zela karate bango ba ya ka kosela biso d'abord nous même ya kolandela pena babalabala ekosa pena bien makasi tala pena ndenge ba venir zali ba bosoto makasi solo en tout cas eloko oyo sunga vraiment pasi iso pesa pena pasi et puis koyeba pe koza pena souci ya peuple congolais koza pena mala mingi to lingaka te peuple to lingate kolongole eloko na mituna biso ozi mbongo ba place wana kotonga bongo ba immeuble ta lelo ndenge congolais akomi ko vivre na mboka na moko puis toza bongo na capitale pasi pe mawa merci beaucoup quant à moi. J'allais vite à saluer donc le trio d'affaires, un grand merci à vous. Pourquoi pas saluer donc ma maman que j'aime beaucoup, hein, maman Laura Chou. Yazabon a beauté à 10 000 mamans à London. Si tu as donc maman Laura Chou, Moutazanga aspect ya make-up, et puis nenga zalaka soka bimi, na yemogo masaro, en tout cas ça make-up. Azana beauté 10 000 femmes dans London City, maman Laura Chou, un grand merci à vous. Pourquoi pas saluer mon vieux Charlie Waingu, il y a maman Coco Manchetima 001 héros dans l'ombre à partir il y a Canada et puis un grand merci à mon vieux Ben Bala le Gola, stati à États-Unis d'Amérique 001, il y a maman Bijou Kunungu et puis sans oublier aussi papa Simon Foka stati à Paris, il y a maman Cécile. Pourquoi pas remercier mon vieux Trésor le tournoi de Maître Tarzan, il y a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo on appelle ça et puis les amis de Watakil 24, un grand merci à vous et pour nos conseils, commentaires en tout cas ça vient qui te magas et puis quand l'émission Bandeli Tina Suka, donc on a bien. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when you are begin cause the leki mingi Ikolo na seko lekaba Ute bande di situ benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemi sangai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumu te pesa na nkolo Obimi sanga na